Voilà, bonjour, bonjour, mbote na ebike, boza bongo baike na kolandanga na mokolo mwa lelo, voilà. Émission na biso ya boso na baye bakenda sango, boso na baye bakenda sango ya moya mata émission na biso. Na pesi bongo mbote na papa Thierry Vita, maman François Vita, boza bongo ibele partout bolandaka émission na biso. Voilà, lelo boso na baye bakenda sango toza bongo wapi toza na commune ya Bandal. Oyo lelo tokobeta mwa lisolo ya ndeko na biso oyo aza pe moko na baye bakenda sango ayebani mingi na kombo ya Jean-Claude Van Damme. Voilà, tolela est tellement fort nga mpe nalinga bafilmene makasi, linga mpe na bafilmene makasi. Lelo le monsieur aza bongo na mboka na biso ya Kinshasa na mabele bongo ya Simon Kimbangu bipai oyo ndeko na biso aye, on sait pas aye mpona baprojet nini ebele baike mpe babeta mwa lisolo ya ebele baloba ete Jean-Claude Van Damme abotama bongo na Congo na mboka ya Lubumbashi. Mais ngana bino nde tovivant na ignorance wana ya koyeba ke Jean-Claude Van Damme abotama bongo na Congo na Lubumbashi, mais c'est faux et archi faux. Abotama na Belgique bipai oyo nde ye abotama. Le monsieur question il a 62 ans, aza na 62 ans. Papa na biso Jean-Claude Van Damme oyo totala bafilme ne ebele neti nga nazala amoureuse ya filme na ye oyo ajouaka akenda kolibere mwana na maboko ya balion, je crois, ouais. Ajouaka na ami na ye mo bazaka mwindu boye azala un peu fou furieux boye bazolo apersa babiloko ebele ya mwindu boye. Voilà, alingaka mpe filme na ye oyo ya double face. Voilà, double face oyo bajouaka na lipasa na ye. Ok, d'accord, na bafilme ebele ajoua. En tout cas nazalaka amoureuse ya bafilme na ye. toyebi te projet na ye na kati ya mboka na biso Kinshasa eza nini. Est-ce que aye bongo koluka mpe baye basala mpe bafilme na Congo, je m'excuse, po basangana basala filme. Est-ce que aye mpona kosala badocumentaire mpona mboka na biso Congo, je sais pas, toyebi te eza ndenge nini. En tout cas bipai ebele mpe nakosa bino te nungu eti kopanzana na match oyo ebetamaki ya oyo Marocain bayaki kobeta awa. Voilà, oyo Marocain bayaki kobeta awa tomonaki ndeko mama na biso moko asalaki bongo crise kaka na match wana. Donc ntango Marocain bamarke biso bi toke un but partout akokaki émotion wana te vankumu wana. Incroyable mais vrai, morte par émotion lors de la rencontre du match barrage éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une dame de 46 ans a trouvé la mort devant son poste téléviseur, déçue par le résultat de cette rencontre. Regardez. Kati Kankou Polecha suivait calmement les matchs qui opposaient la RDC au Maroc. Un match qui s'est soldé par un but partout. Cette jeune dame de 47 ans qui suivait tranquillement ces matchs a piqué une crise devant sa télé et est décédé sur les champs après que le Maroc ait raté le tir de son penalty. Sa joie s'est donc accompagnée d'une grande émotion qui l'a conduite directement à la mort. Un proche de sa famille témoigne. Le matin, elle était bien, très bien. Elle venait du boulot, elle était chez elle. Elle mangeait vers 16 heures, en train de faire des commentaires. Mais lorsque les Marocains ont raté le penalty, elle a sauté de joie. Elle est tombée, elle est morte. Le corps de Kati Kankou Polecha se trouve depuis hier, 25 mars 2022, à la morgue et le deuil se tient à son domicile situé à l'immeuble ex-Onatra numéro 100 sur l'avenue Colonel Ebeya à la Gombe. C'est une triste fin d'une dame amoureuse du sport roi.
Mbote bandeko na ngai ba Congolais bisika nyonso bozali. Ngai wabino apôtre Victorien Kamicha Elohim. Na ye kolobela bino pona tina na Léopard parce que nauti na ngai mabondeli ndenge bozomo na ngai na nalati ata bateni de combat po ete lelo eza esengo na biso. Église na ngai ezali na Ngaba sur l'avenue Kianza na numéro 33. Nalingi koyebisa ba Congolais nyonso toza ya kosepela na prière nga na kotaki na sengaki Nzambe 3B ya ba Congolais 3B bapesi bi mibale na bakambu bapesi bi moko na soso na premier mi-temps tokolonga bandeko ba Marocain na 2B na deuxième mi-temps tokochia 1B wana etikali. Souci na ngai ezali koyebisa ba Congolais nyonso bolongola mabocha esengo parce que tokolonga pe koyebisa bandeko na biso ba Léopard ete na retour na bango ya Maroc baluka ngai. Église ezali na Kianza numéro 33B na Réécole. Baluka ngai po ete na continuer mabondeli po Nzambe ayebisa ngai nini tokosala na mondial kuna tozokende. Nalingi nayebisa ba Congolais nyonso ete le temps du Congo est arrivé. Tango ya Congo ekoki. Et bateau bacholaki, bateau basekaki, bateau bamonaki biso pamba. Ils verront que tout va changer et tout doit changer. Et go changer te na kombo ya gouvernement, na kombo ya président, na kombo ya parti politique. Ils ont changé na kombo ya Ariba. Les dieux que j'ai rencontrés. Oyo kombo na ezali Rabat. Nzambo ya soli na ngai. Pe na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth, otobengaka Rema, to Rama, le fils aîné de Dieu, notre grand frère à tous. Voilà le message nazaki nango ya koyebisa bino. Bana na ngai nyonso ya église, le message ya royaume de Rabat, les messagers de Rabat, tozana esengo. Léopard 3B. Bi mibale ya bakambu, bi moko ya mwana mobali wabengaka soso. Nzamba apambola Congo, Nzamba apambola ba Congolais, apambwisa biso pinzoli na miso, mondial na Qatar tokokende. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, merci. Toto landa biso na bino ndenge papa tirati biso image ya mama wana oya sila kibongo kotika biso na mokoleleki mokolo oyo lisamba ya ndembo ebeta maki awa na mboka na biso Kinshasa oyo biso ba Kongo mani tobeta kibongo na bandeko na biso ya Maroc lipa yo bakundaka papa na biso bobuti CCC ko ba baka bango to sekisanga ko sa bino te en tout cas ba ndeko na biso ya Kuli Media Télévision nayebi ke boza bongo partout dans le monde bomonaki événement oyo ndenge elekaki komona ete ba Congolais bakanaki ya edi malanga komona ndenge ba Congolais bakanelaki ya edi babi baolakisa ya edi na nini na makambo ekite mata ndenge ezalaki bandeko na nga pasi pe mawa je vous dis et je demanderai encore à papa Thierry à balancer biso na nous image wana ya papa na biso Jean-Claude Van Damme oyo aza bongo na mboka Kinshasa nayebi te neti nga vraiment papa Jean-Claude Van Damme pardon na osengo eloko moko bakulu no babetaka bato na bamaître oyo babetaka bato papa est-ce que okobukela nga oh là là okobukela nga ta moko likolo te osela nga epela mitraille ndambu kakakakaka en tout cas bilenge ezaka na kati ya Kuli Media Télévision. Moi, je vous aime beaucoup à Kuli Media Télévision. Je demanderai à Papa Thierry Vita de me balancer cette image. Il y a Papa Jean-Claude Van Damme, même s'il n'y a pas le son. Mais Papa Thierry, quand je suis en train de parler comme ça, c'est la biso d'image. Je n'entends pas l'année Jean-Claude Van Damme Azo Kitabongo, l'aéroport Nabiso et Andy Libalobi, à Kiti, l'aéroport Andy Jean-Claude Van Damme à Niati, Boro Mabela, Baï Kongomani. Jean-Claude Van Damme, lelo Azo Koutanana, ba maître, ba taïchi Nabiso Awa. Ba maître Lichomo ba maître baza tellement belé
Va mettre vous souvenez, va Paolo Di Capelle. Voilà mon vieux bébé, salutations partout vous êtes, vieux appétit nae. Vieux Paolo Di Capelle, babi. Jean-Claude Van Damme aye. Akutana bino, ba maître, ba katia ya edi. Ya edi to pola ki pona Jean-Claude Van Damme aye la Congo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bosso na ba kena tango, je vous dis. En tout cas, peuple congolais partout vous êtes, na poto par-ci par-là. Il a dit à laquelle émission, même à la fin, il a dit que Torobet à 2. Bango bakozwa libungu tulu mais tout le monde qui a monté lobby to kene qui na mis ça. Il a dit que plus Ok, à bientôt. Oh, mesmo tu não levou na vida. Cara,